Nouveau numéro sur le point d'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez regarder cette émission. Nous sommes de cœur avec vous et nous sommes aussi trop attentifs avec vous parce que cette belle collaboration entre vous et nous, c'est une meilleure chose. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour, bonsoir. Je remercie infiniment cette équipe qui m'accompagne cet avant-midi. Merci à toi, Gédéon. Merci à Jordan Panzou. Merci à toutes les personnes qui sont branchées à ce net moment pour suivre cette émission, que nous sommes en train de le faire actuellement en RDC, Kinshasa, là où nous sommes réveillés à un climat très bizarre, c'est-à-dire que notre lamu qui n'a climat, c'est-à-dire que lamu qui n'a climat, puis oh, partout, et aussi maté, toké na politique, et aussi pesate na tonga lelo, et toké kuna na culture, ça donne toujours pas, et à la santé toujours. Et ça va un problème sérieux, la vie familiale, c'est toujours un problème. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui pour parler avec vous, discuter ensemble avec vous, parce que ensemble, on a bino à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de votre petit écran. Et Zawana, dès sur la bino, et pourquoi pas aussi na commentaire, na bino, na suggestion, na bino, na remarque, na bino de ça que Moussala Nabiso et Kende toujours Liboso. Voilà, je remercie tout le monde au Bazota la émission parce que vous avez tellement ébélé vos soutiens Nabiso partout à travers le monde, partout na Kinshasa, pena mokili mobimba. Vos soutiens Nabiso na kati ya nouvelle tendance télévision na makambu so auto salaka, auto yaka comme église au milieu du village. Nous sommes là pour mettre le point sur le Z. Et aujourd'hui, c'est sur le point d'actualité. Tozolinga tolo ba actualité o ya mabe ya malamu te na mboka na biso Congo. Pourquoi seulement biso to sala il faut ya copier comme makambo ezali ya mabe parce que na pays musu to mona ba sala il faut copier makambo za malamu mais chez nous tozo copier toujours makambo ezali mabe. L'instant que vous me voyez, je suis en deuil. Je viens de perdre mon père spirituel qui répond au nom de Frédéric Tandioy, que ton âme repose en paix. C'est vraiment plus qu'un père pour moi. Frédéric Tandioy, avec beaucoup de larmes aux yeux, que je présente mes sincères condoléances à la famille biologique ainsi qu'à toute la communauté de l'ensemble de Saint-Mokili Mobimba. Vraiment, condoléances Nabino, parce que tu peux perdre moko vraiment. Oh, yazala qui li kondi nakati ya mapinga yankolo yesu. Merci na bato ba soutenir nga. Presque tout le monde va soutenir nga. Na pesibino merci. Pourquoi pas aussi Avalo Pindi, Tour d'Europe, infiniment merci. Merci beaucoup à Valopindi et infiniment merci na soutien nayo. Paul Ventour et Montomoro bien depuis Bundes vraiment. Merci nayo Dada Maingi du Tour d'Europe. Merci aussi infiniment Dada Maingi dit. Merci infiniment nayo à Valopindi du Tour d'Europe et aussi joyeux anniversaire à Liliana ma fille là, la reine de juin. Joyeux anniversaire à toi. Voilà. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons essayer un peu de parler sur Makambo le Kambo dans la Biso Congo. Nous sommes un peu retournés parce que souvent, bino bande qu'on a biso vous na diaspora, vous allez mieux informé que biso tous en Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous dire où se trouve actuellement notre frère, notre ami, notre enfant, Ibrahim Kabila? Où est parti Ibrahim Kabila? Quand on attend les noms de tout Congolais se réveiller pour se rappeler na Ibrahim Kabila. Soit disant le fils, il y a ex-président Yamboka Nabiso Congo, Laurent Désiré Kabila. Où est parti Ibrahim Kabila? Tout le campé comme ça, on analyse ensemble Nabino. Ibrahim Kabila est venu à l'écran de la télévision en place à Kinshasa pour dire que il est le fils biologique. Il a fait Laurent Désiré Kabila. Et toutes ces personnes bazal komi benga enfant il y a Joseph il y a Laurent Désiré Kabila il y a zala qui n'a doute na bango et c'est tout Congolais ou zala qui focalisé pour koyoka nini oyo Ibrahim Kabila il est en train de dire concernant makambu na bango ya famille il y a Laurent Désiré Kabila. Ibrahim asenga qui ADN, c'est-à-dire pour pas reconnaître pour pas différencier le fils biologique na le fils adoptif. Il y a Laurent Désiré Kabila. Selon lui, bana ya basi na bana ya mibale belé toyebaka que no baza bana ya Laurent Désiré Kabila. Basala ki bana na été.
Raison pour laquelle il y a Sengaki ADN. Basala bango nyonso ADN. Celui-là, à sa fils biologique, il y a Laurent Désiré Kabila. Et l'autre là, à sa fils adoptif, il y a Laurent Désiré Kabila. Et où sommes-nous avec l'affaire Ibrahim Kabila? Est-ce que vous pouvez raison à inviter Nabiso Baleka qui n'a plateau pour dire que non? Les affaires, il y a Ibrahim Kabila entre Yé, Nabandekonaye, et ça Makambu, et ça vie familiale na bango. Ce sont des problèmes familiaux, ça n'engage pas la République, ça n'engage pas la nation congolaise. Affaire Ibrahim Kabila, c'est entre bango, Et actuellement, où sommes-nous? Où sommes-nous plutôt? Tolo Bakeno Ibrahim, Azui Mbongo, Pokanga Munoko. Ibrahim Kabila, basali ADN, bamoni keno ya zamona Kabila te akangi munoko. Basali arrangement na grand frère na ya Kingakati. Ou bien grand frère na ya Kingakati abengi matoi keno ko basuma bango la TVT. Ce qu'on a bateau ba côté la qui est. Na bateau ba côté la qui Ibrahim Kabila keno oui, il a raison. Il est venu éveiller la conscience ya batou. Ibrahim, tu dois soutenir yo. Na bino bateau ba côté la qui était. Longwa kuna, tous en aposa busoba na yote, patati patata. Où sommes-nous avec l'affaire Ibrahim Kabila? Donc enseigner nini na bana oba ko ya lobby. Ke na Congo ça la soki likambo bimi to bosani makambu nyonso. To yeka na likambo wana moko. Pendant l'affaire Ibrahim Kabila, to bosani ke na coronavirus ezoboma. To koma ka Ibrahim Kabila. Et maintenant là, on a payé pour casser. On a payé pour casser Ibrahim Kabila. C'est qui? C'est le VEC Mukuna. Parce qu'Ibrahim Kabila est venu passer à la télé pour dire que non, il est le fils biologique de Laurent Désiré Kabila. Tout le reste, c'est fils adoptif. Il faut pas qu'il y ait ça l'ADN. Et le VEC Pascal Mukuna est venu pour dire la même chose. Tout le monde est Mémie en prison. Et pendant que nous avons subi dans la prison, nous avons été mais Ibrahim Kabila actuellement a évité. Parce que nous avons tout côté là qui était. Nous avons tout côté là qui est. Ce que les lots. Toko bandaka kozalaka boena Kongo ke no likambuso ki eye biso nyonso to kimimba onka na likamwana moko to bosani makamu mususu. Siko makamu ya famille na bango, makamu o etali famille na bango moko. Eye ko sala nini, eye ko engager République mobimba, ko intérêt na biso nini. Pendant que Congolais zokufa, pendant que $10 et comme 20 000 francs congolais, pendant que makambo ya kotanga eza pasi, pendant que batu bazokufa les jours au jour. Mais bino bozoya ko distraire batu na makambo ya vie familiale na bino. Non. Congo ozalaka en otage ya mutu mon côté soit ta famille mon côté. Et ça ensemble ya ba congolais na bengengo Congo. Et pendant que une seule famille ba yé ba distraire ba congolais nyonso na makambo na bango ko résoudre yango na famille ne ba résoudre yango actuellement na Kingakati. Mais évêque Pascal Mukuna azana prison za ko subir parce que les gars qui na télévision pour dire que ayebi mutu aboma Laurent Désiré Kabila et abana ko soutenir Ibrahim Kabila. Ibrahim Kabila nabi aloba que non azo soutenir Mukuna. Et nini oya sali otomoni na soutien Mukuna. Question mark. Tokangi parenthèse. Voilà. Nous sommes réveillés mesdames et messieurs. Tomoni le gouverneur ya ville Nabiso, ville Nabiso Kinshasa. Gentiningo Bila mbaka ko topesi mo de bisika zali. Balobi boye. Gentina lobi boye. Désormais toutes les écoles primaires ainsi que secondaires, il y a ville, province, il y a Kinshasa. Il faut bango nyonso basa na accès à internet. Pardon s'il vous plaît. Boyo kano mangwana oloba. Alobi boye ba école comme dans la première primaire, si na 6e primaire, première CE, na 2e secondaire, bango nyonso il faut basa na accès à internet. Alobi ville, province de Kinshasa mobimba. Alors, Motuna na biso ezali boye na bino bata Kinshasa seulement nde zali na accès na ba makambu oyo République esengeli kopesa ou bien seulement
kaka ba école wana primaire na secondaire. Mais est-ce que tout le monde qui a lancement dans le salama qui a depuis samedi passé, les autres le baboye jusque là 14 écoles, tout le monde a 14 écoles de base inscrits. Tout le monde a dit que non Kanluka et ça na Kinshasa. Kanluka kuna bande kuna bisa Kanluka. O batanga na ba bante mais batanga na ba kito ba uto na onda. Basa na Kinshasa. Malweka kuna Malweka sika basomba ka créer ba komaka na tableau na makala. Ba masala tableau ya pembe ba utiliser sko makala pour ba komela bana na tableau Malweka. Basa peka na Kinshasa. To bosa na teke no bana ya Changu kuna na ba quartier 9 kuna na Masina. Na se kuna so kati mai. Basa la peka na Kinshasa. Mais bango kuna mutu ke komaka te, moto komaka te, vélo pe komaka te. Basa peka na Kinshasa. Alors, programme Automoni Gentini Ngobila a lancé la ville province de Kinshasa. Accès à Internet, dans toutes les écoles, pe ba classe, il y a primaire, pe secondaire, nyonso. Est-ce que réellement, Gentini Ngobila a sali kaka po a flatter ba parents na ba élèves, a sali yango, ezali makamwe ko kokisama. Il ne faut pas peut-être retenir Bissot Rigueur pour dire que non, topé ça est chance, oui, ton dimi. Topé si est chance. Peut-être aussi à peine à battre mité ma malam, bon dans le gouvernement ou pas, bon mais campé ko tchaïma beaucoup. Mais les Kambutozo télé mais là bien avant Bissot nouvelle tendance, église au milieu du village, et ça que to lingité et là qu'on a esuka na ba école ya Gombe, na ba école ya Limité, na ba école ya Ngaliema, bien na ba école ya Funa, ainsi de suite. Donc, bon, pour la école, comme vous avez dit que non, toutes les écoles, il y a Kinshasa, primaire, secondaire, nyonso. C'est-à-dire qu'il n'y a pas fin fond, gouverneur de la ville, a obligé, il y a accès à Internet, peut qu'on peut savoir matériel, nyonso sengi, que Batouana Bakota, Banawana Baye, pas accès à Internet. Parce que Toyebi, que programme il y a 100 jours et ça là qui m'a rembellé. Et ça continuité, il y a programme il y a 100 jours et même il va dans la prison ou bien on a commis programme sous. On se pose seulement la question. Tous on a posé ko yano la biano na plateau oyo bat bakoleka bakosala ba émission. Mais c'est Gentini Ngobila. Avec beaucoup de respect. To sengi na yo et loko sali nzamba pambola yo. Tous na ba frère, tous na bana, na ba fin fond. O bazali ko tanga na ba école monso tali bokitisima ya misu bango pe baza na accès ya ba internet na ba salle de classe na bango mwana wana ayeba ki actuellement na États-Unis et loko bozali ko passer soka kotika na internet ayeba que mo internet existaka ayeba que ordinateur ezali kaka pona ba bana mo boyete yepe aza pe na accès ya ordinateur na salle de classe na bango voilà. Toza ko pesa ba mokako soane ba koko baloba mokako soa na programme Oyopesi. Voilà. L'Assemblée nationale la semaine passée tout le monde qui est allé à manger à boire entre le député nationaux na la police ya Kinshasa. Skotozo ebate. Général Kasongo na ba policier na ye. Na maman na biso Janine Mabundi. Maman na biso Janine Mabunda. Na ba député na ye. Banani bazaba kondi. J'étais dans le wow. Tika koseka. Koseka te. Parce que herbaye c'était prévu ba ya plénière ezalaki. Baye ba sangana. La police est ba bibo kokota te. Tout le monde ba fait na biso ba Daniel Tsafu maninga ba vane koloba. Ba fait na biso ba Lambert Mende. Ba dépasser même kaka mutu ba bengaye l'homme au verbe facile. Vena biso Lambert mais na bimisi ba verbe moko pona ko signifier pona ko lakisa mécontentement ya makambo esalema ki jour na kati ya Assemblée nationale. Ba boy ba député ba kota na kati ya salle ba ke négocier. Ba boy ba député ba kota. Et jusqu'à la fin ba député ba kota te ba sangana pete ba zonga ba palais na bango. Lingolo ba était la police ba gagnaki ba policier. Et c'est aujourd'hui que la Cour constitutionnelle nous informe que Bazali ko reprendre
na makambu oyo ndeko na biso Jean-Marc Kabund Wakabund akende kotika na cour constitutionnelle. Banani ba violer constitution. Assemblée nationale, vous violez constitution ou bien justice ou bien cour constitutionnelle ne va violer constitution. Maintenant, l'affaire reste toujours à une question qui se pose. Banani va violer constitution. Est-ce que Marambe Salami Bongo? Est-ce que Marambe Salami Bongo est implication chef de l'État? On t'a impliqué dans Maramboyo? Si Jean-Marc Kabund Wakabund, alors le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président Fachi a causé un problème parce que quand on a assemblée a causé une protection. Le jour même Oyo, Bayaki Kolongolaye na poste wana. Le jour même Oyo Bayaki Kolongolaye na poste wana. Le matin avant même plénière de Monaki, comment la dame, la présidente de l'Assemblée nationale, Azala qui reçu dans le bureau du président de la République, M. Tshisekedi. Cour constitutionnelle, vous êtes obligé de nous dire affaire Ango et Kosuka Ndengenini. Mais finalement, tous comprendre Congo Yango, ils ont une distraction Makambaboye. Pendant que dollars, je vous répète, dollars, 5 dollars. Et comme il y a 10 000 francs 5, et comme il y a 10 000 francs 50, 5 dollars comme il y a 10 000 50 francs. 20 et 10 dollars et comme il y a 20 100 francs. Mais il y a une distraction dans le Parlement. Il y a une distraction dans le Parlement. Et tout le monde aujourd'hui, la présidente de l'Assemblée nationale, M. Janine, pardon s'il vous plaît, Madame Janine, Balobi que non, il faut c'est la bango salaire. Balobi désormais, un ministre, un premier ministre. Il faut que la bango 2000 dollars dans le salaire na bango. Bandeko zo 4000 na biloko mo boya mikie. Et actuellement baza ko luka ba la bango 2000 dollars na kata ba salaire na bango, mesdames et messieurs. Pendant que tozana étant d'urgence il y a sanitaire na mboka na biso Congo, et pendant que le dollar a toujours augmenté, pendant que passe ça aussi la terre est, pendant que Congo tous allons vivre na ba pas si moko moyen. Et les députés s'occupent d'eux-mêmes. Ils oublient seulement, ils oublient Makambu ya bateau, batina ki bango dans le Parlement. Tout le monde qui tozo comme on a des députés à opposition, des députés à majorité, des députés il y a partout, il y a par-ci par-là. Bazali d'accord que baba qui c'est bango 2000 dollars dans le salaire na bango. Ba professeur d'université bazali ko senga 5000 dollars na ba salaire na bango. 5000 dollars likola ba salaire na bango. Parce que vous avez des enseignants, vous avez des médecins, des magistrats et les autres. Et où sommes-nous? Pendant que chacun veut son intérêt, pendant que l'intérêt de la République s'oublie pour toujours entamer notre intérêt privé. Mais où en sommes-nous avec la République? Le député national, est mieux placé pour les enseignants. Bon enseignant à l'école primaire, bon enseignant à l'école secondaire, il y a des humanités. Ils sont obligés de vivre bien un enseignant à Louakanda, il y a 3 chambres et salon à Bananaye. Ils sont obligés de moi, un enseignant, ils ont droit à Mutuka. Mais comment le contraire? C'est seulement les enfants, il y a des députés, il y a des professeurs d'université, qui ont droit à Congo. Les magistrats, les enseignants, baza batu oyo bazali ko sala et que mboka na biso soit valeur sur le plan international, parce qu'aujourd'hui député, si tu arrives il y a qu'on s'exprimer, c'est grâce à l'école, c'est grâce aux professeurs, grâce aux enseignants. Mais bobo ça na bango botaka ba intérêt général na bino et les lobino pe batu bozali be contre Jean-Marc Kabund Wakabund boye ba pe que non na Congo to bo ça na te que notre tribalisme. Vous allez valoriser surtout nos députés, vous valoriser le tribalisme. Qui peut battre parti na peut battre député peut parti na ye. On peut voter qui peut malamu pour na ye. Bon que besoin un problème. Na makambu oyo etali mboka toujours Congo.
Et aujourd'hui, si nous arrivons, il y a qu'augmenter la salaire, il y a des députés, il y a des professeurs d'université, et nous oublions les enseignants, nous oublions les fonctionnaires à l'État. Oyo ba futa marati le loka na toya 90 dollars comment fois 2 mais ba futa makana toya 90 ba futa bango ya franc congolais na toya 90 donc 10 dollars pisa bango 9000 francs pendant que 9000 francs ils sous 5 dollars té mais bango 10 dollars pisa bango na 9000 francs ce qui m'a 9200 ba fonctionnaire à l'état on a ti lelo et ceux qui paient lelo to moni que les gouverneurs de la ville les Gentini Ngobila a koki té kosa le loko o ye moko abimi ke non Kinshasa mobimba ba école nyonso baza na accès à internet to kosala nini to koloba nini to sali toujours à éveiller conscience na bino. Cour constitutionnelle, vous devez nous dire, nous parler. Nous en a posé à koyeba makambo wana. Nous a vraiment na posé à koyeba makambo wana. Et aujourd'hui, nous a koloba ke mutazali ko subir na affaire Ibrahim Kabila. C'est le VEC Pascal Mukuna, mesdames et messieurs. Mande qu'on a biso bon, on a biso partout. Les lots congolais à la Mouki, pour me camper comme ça l'analyse sur l'affaire Ibrahim Kabila, na grand frère na bango, ex-président Yambo Kanabiso Joseph Kabila Kabanga, bayokani, basali adeya ni wapi. Alors ceux qui bayokani te boye bisa biso, aza wapi, akomi nani, aza wapi, aza kosala makambu nini. Parce que Congo bakongole bakomi ko comprendre makambu. Et tout ça toujours na kati ya série, il y a procès, il y a 100 jours. Parce que bakongole ba bengi yango série. Et comme une série à chaque jour. Dans le 20 de Zoyeba, makambu za ko lekandenge nini. Laissez-moi dire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Un grand merci également à tous les abonnés de Nouvelles Tendances Télévision. Merci à Paul Ventour et Motomoro bien depuis Bundes. Infiniment merci à Avalo Pin du Tour d'Europe. Merci de soutien à Bino. De vous soutenir, donnant qu'on n'est pas ce qu'on a Koufeli. Merci beaucoup de soutien à Bino. Luliane, anniversaire à toi, notre fille. La reine de juin. La reine de juin. Luliane Mafouila qui totalise Nabombi Kaka. Le 21 juin. Bissonia Samabo Karaboye. Et ça bon côté Jordan Panzou, j'ai donné le roi couleur Bassélé. Le 21 juin, Bissonion surtout ça bon on a fait si à Liliane Mafouila, la reine de juin, heureux anniversaire à toi. Et pour clôturer, je présente mes sincères condoléances à la famille biologique de mon pasteur, à la famille biologique de mon père spirituel, Frédéric Tandioli. Pour Frédéric Tandioli. Merci infiniment à tout le monde. Nzambe abate la biso, Nzambe asala na biso. Restez toujours connectés, branchés sur Nouvelles Tendances Télévision. Les informations continuent. Ne nous appelez toujours pas. Au revoir à la prochaine. Bye. Maman nangaye. Fongola matoy o kalisolo. Moi na londe maman Gisnovit. Ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso yo muto bete ba tempo. Et ça la 15 à 20 ans ici la kate. Moi na Londres. A lobby solution ezwami. Somba kaka Gisnovita bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma leke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo Gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 Balapa.
bika mwa yawe Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Oh papa salabika moi Papa na lola salabika moi Nalembi situation oyo ngalazana yango salabika moi yawe. Sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi Papa salabika moi Yo lobaki vous me servirez moi l'éternel je vous bénirai. Kutuna moi na vula na hiver na été na salela kayo na umeli pe mingi na poste salabika moi Sala bongo azanga lifuta basusu bakotuna ngai wapi kofulukisa moya ngai papa ozali wapi salabika moi revois ma situation papa salabika moi bato balobi nzambe nanga na lipongi basusu balobi nzambe nanga ke voyage tolonga na yebi olalaka tonimbaka te papa nga na yebi yo nzambe nanga oza omniprésent yo ozali partout posa nanga ezali yo pasola mapata na mona bénédiction nanga en life papa salabika mwa yaya nasimba lipamboli nanga na tato lelonga na ngai na umela na poste yango ezali prophétie certainement ekokokisama na umeli pe mingi na poste salabika moi ekokokisama tango ninyo sembola loboko revois ma situation yaya na ngai salabika moi consultaki prophétie ya Jérémie délai ya délivrance ya bana Israël ekokaki Yahweh akotaki mabondeli pendant 21 jours dès les premiers jours yanolaki salabika moi revois ma situation yaya salabika moi kai pe nakoti mabondeli mingi nakomona elembo te yango ninyo salabika moi yo ponaki Gédéon nakokangola bana Israela papa atiaki bilembo pe amonaki loboko na yo ngai pe natia bilembo na baveye jeune priere papa nakomona eloko te salabika moi yango ninyo revois ma situation ngala lembi situation oyo nga na nzanda yango salabika moi yawe sembola loboko na yo na bomoi nanga yeswe. Tu as assez longtemps demeuré sur cette montagne. Oh salabika moi oh yaya revois ma situation yaya salabika moi epela koti bajene prière papa na lembio kutuna moi na koluka elongi na yo ya okosala te na umeli mingi na poste yawe nazomona eloko te natiaki ekomi expire